Un plus, Awatosa. Espace beauté, un plus, Awatosa. Espace salon de coiffure pour refaire votre beauté en plein Paris. Au numéro 70, rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Marcadet-Poissonnier. Point de vente de divers produits cosmétiques. Espace cyber, création des sites internet. Réparation et montage des ordinateurs avec un technicien à votre service. La satisfaction des clients est garantie. Un plus. Site web www.1-6plus.fr. Un plus. Espace habillement et vente de produits cosmétiques spécialité tropicale. Pour adultes s'il vous plaît. Tout pour le perfectionnement en vraie grandeur des parties intimes, bijoux de famille. En vue d'une performance garantie. Produit 100% naturel à base de plantes exotiques de la forêt de la RDC. Un produit pur. Espace beauté 1 plus. Au 01 71 20 48 14. 1 plus. 70 rue Marcadet, Paris 18e, métro Marcadet-Poissonnier. Un plus. Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 20h. Paiement en ligne sécurisé et notre professionnalisme à votre service. Un plus. Yabiso ezali sûr. Un plus. Awatosa. Awatosa, un plus pour les femmes. Awatosa, un plus pour les hommes. Awatosa, c'est pour les hommes et les femmes. Awatosa. Ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabou. Dans la Bible, on parle que de deux peuples. Yokanga Isiko. Mundele d'abord, la langue de la Bible, il va te dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alobi, Moutoumouin, to africain, yende azali source ya bon mais ce qui Mundele a été yozali et bandeli ya moutou. Mais bibliquement parlant, Nani a bandi moutou, c'est Adam. Et Ève. Mais ce qui Mundele a été moutou mouin, premier os a été découvert en Afrique, précisément en Tanzanie. Ah. Mais qu'est-ce qu'il veut te dire? Mais il veut simplement te dire c'est toi Adam et Ève. Parce que si la source de l'homme, c'est l'Afrique. Mais qui est la source de l'humanité? C'est Adam et Ève. Alors, c'est vrai, wana ya kotie la temete, Adam et Ève, la lobby ezali yo mutumu. Peut-être ce que yeba source na yote, je te pose à croire ça. Je n'ai précisé verbe wana était mon wana imposé. Parce que ozali na source te. Otambolaka na yo kaka on te dit, outi na nzete ondimi, balobi na yo outi na grenouille yo mutu mwindo ondimi. O pendant que yonde mutu ozali source ya humanité, la base, sans noir, sans mutu mwindo, mokili oyo mundela koko zalate. Mais mundela koti yo poto. Il te dit, toi tu es la source de l'humanité. Donc c'est toi Adam et Ève. Maintenant, Wazui Adam a tué Mundele. Mais il te dit c'est toi la source. Mais tu ne sais pas revendiquer. Tu acceptes. Comment Moutoumouindo Zali? Bon, alors bien Yonde Obanda, Osea di Bosso ya Moutou. Tu vois qu'il y a en Afrique. Mais Bache Ève Mundele. Et toi tu dis oui. Bache Mundele. Maintenant, comme Bache Mundele, Moutoumouindo, tu n'as même pas l'idée. Il y a qu'à songer un jour que Yosenga Bolimis n'a dit sous Mosala qui n'a jardin de terre. C'est toi qui avais péché. Et même Mundele comme Mathieu, c'est lui qui avait péché. Toi, tu n'auras pas le courage d'aller demander pardon. Yo yebi yo salarié.
Mais je te forme ceci. Tangu Adam, Eve, ma bébisi, Nzamba Sidiki. Abengi Adam, Ozaliwa, la bomba. Pourquoi? Alobi la femme que tu m'as donnée. Ah, donc la sali ma paix. Dengue la paix sur moi si c'est bien. Alors toi, Adam, à partir d'aujourd'hui, je t'ai puni. Vinayo et komisiko poye. La vie gracieuse. Oh, la paix ça yo. Vous allez la mourir. Et toi, la femme, ça sera comme ça. Ou bien la vie ou la mort. Et nyoka, yo, tu ne regarderas plus le ciel. Et tu mangeras que de la terre. Apesi Adam et tout. Apesi Ève. Apesi nyoka. Rentrons maintenant pratiquement. D'après Mundele, il dit que c'est lui qui avait péché. C'était lui. Parce que amitié yende Adam. Pas dessiné Adam Mundele. Et Ève Mundele. Donc yende moutou a péché. Yende moutou ba maudire na Nzambe. Mais talana nou moutou ba maudire. Bilamba na nou bolati. Moutou a péché qui n'a jardin de dé. Oyo Nzamba péché tumbu ya saleli. Mais yo moutou mouine. Il paraît que yote moutou péché. Yote moutou ba péché tumbu. Ata tonga ya pamba sur saleli. Mais moutou ba péché et tumbu. Yo pweto lata ye. Diama ya pamba ozwi na mboka na yo. Okoki kogarda ngo peti okufi. Eloko kosale na ngo. Ezalite. Okotinda na moutou yo soi-disant. Yende moutou Nzamba pese tumbu. Yende asali la bongo utiliser. Moutou ba pese tumbu. Asali avion. Yangwane pumbwe. Tala libende poa. Et pumbwe. Bongo yo moutou mwindo. Il paraît-il. Yo te ba pese tumbu. Yo tangu Mundele abebisa na jardin de dé aux alatés. Mais nini sur ça. Donc Nzambe c'est pas combien juste. Comment a maudire Mundele? Après ça Mundele punition. Biso to mema li soumuti. Mais nous souffrons na esika ya punir Mundele. Tout ce que Dieu a dit na Mundele, c'est toi qui as dit. Et toi qui acceptes que ce n'est pas toi Adam. Et ce n'est pas toi Ève. Donc, Matthieu Nangaï, d'abord, premièrement, je t'ai formé. Accepte que c'est toi Adam. Accepte que c'est toi Ève. Tu as un devoir. Yakosenga Nzambe Bolimbi ici. Or, Moutoumouine, ceux qui ont dit Zali yo Adam, c'est que moi, nana yo, kaye obota, aboma kampende konaye Abel. Donc, à sopa makina. Donc, okosenga Abel sous Bolimbi ici. Ya kaye abomi Abel. Parce que yonde oboti kaye. Moutoumouine. Yonde oboti Abel. Mais tant que Mundela l'obéité c'est lui Adam. Donc moi je songe que c'est toi aussi kaye zalité. Mais na péché à Moutoumouine et tikala libela. Yango moni partout okei Moutoumouine lisuma elanda kayo. Bengala ndeko na yo lelo na France. Yebsa ekakati de la $100. À couper sa promesse. Et il va te dire, nous souffrons. Mais la souffrance là, et l'Obama qui n'a jamais d'aide, dans Moutoumouine, et l'Obama qui n'a mondelete. Alors quand on te dit que la Bible ici parle que de deux personnes, tu dois accepter la peau noire et la peau blanche. Même Mundele awa azalité. Mundele yete mutu abebisa na jardin de dé. Mundele yete Caïn. Mundele yete Abel. Tangu wana ya azalite. Maintenant yo. Mutu mwindo na jardin de dé avant obebisa. Nzambe apesa kayo une vie gracieuse. Vie moko de bénédiction. Qui avait 4 quarts. Il y a vie. Oya pesa yo. Mais tango bebisi, Nzamba tikeli yo 1 quart, 3 quarts, apesa yango na bantu mususu. Alo batata na ba maman. Donc, ceux qui ont dit que yonde Adam, donc yon pe Noé. Oyo to bebisa ki na tango Noé, c'était batu mungu.
Et puis c'est nous, Sodome et Gomorre. Bana ya Lot. Ba bibina tata na bango. Ba melisi tata na bango masanga. Papa langwe et puis ba boti na tata prof. Ate wana nzambe asepelaki nango te. Ezali kaka yo mutu mwindu oyo zwaki lisusu malédiction. Noé ameli masanga. Alongoli bilamba. Bana na ye propre. Baye koseka tata na ye. Et nzambe abimir bango lisusu. C'est toujours la peau noire. Sodome et Gomorre. Lisumu ebomi bango ezali homosexuel. C'est-à-dire moisi na moisi, babalani. Mobali na mobali, babalani. Ce que nous voyons aujourd'hui. Alors péché wana ezali impardonnable. C'était aussi toi. Donc ça c'est pour vous montrer que c'est difficile. Alors péché wana ça nerve Dieu. Ici quand nous sommes tangi yango pour montrer que toi tu as un grand problème dans Nzambe. Alors tant que tu ne comprends pas tout ça, autant la kanayoka. Ce que si on l'aime à tembe na yosili. Si tu tiens à Pancos, baye ça a été Muntu mwindu il fait parler. Azali mafu. Mutala nanu mundela l'objectif l'Afrique et les berceaux de l'humanité. Premier os et bandit na yo en Afrique. Muntu mwindu andimie. Baye bise susu muntu mwindu abandi na crapaud. Ligorodo. Ondimie. Omantaki na likako. Voilà. Est-ce que muntu mwindu finalement quelle est ta position? Et tant que vous fongoli ba église, vous priez. Qu'est-ce que vous priez? Est-ce que vous comprenez ce qui se trouve ici? Pana papa Simon, ce qui te lobeli deras, na suite parenthèse wana pourquoi. Bantu mingi bazali ko comprendre arrivé ya papa Simon Kimbangu te na bantu mwindu. Koya ya papa Simon Kimbangu na muntu mwindu ezali chance. Ya muntu mwindu nyonso. Kobebisa oyo Israël abebisi babebani na Nzambe ezali bolamu na biso. Na moni ngai les malheurs des autres, des uns font le bonheur des autres. Donc ndenge Israël na uti kotanga busoba na liboto mususu. Alors tout ce que natangi yango Nzambe ayakoloba non. Loposo oyo e bebisi mingi. Olandi quelques places o natangi batu mwindo ba bebisi. Nzambe azui décision tete. Loposo e bebisi mingi. Na tiango nanu à côté. Na tiananu loposo à côté. Ne aye kozwa tata moko. Son nom c'est Isaac. Papa na ye zali Abraham. Et puis pose-toi la question si Abraham Azalinani. Toi, Mundele Acheyo, Mundele, Abraham Mundele. Mais vignon sur Abraham Azaleli Angwepa ina yo en Afrique. Vina yi mobimba, c'est tifti en Afrique. Alors, batatana ba maman, Abraham aboti Isaac. Ne nzambe sikoko mabaye loposo oyo. Aye kosala nguya na ye Isaac aboti bana mibale na mwasi na ye Rebeka baboti bana mibale Esaü na Jacob. On ne peut pas juger Dieu, on ne sait pas pourquoi Nzambe a sa grâce na Isaac touti koyamba mapasa na biso. Et mwasi a liboso et puis mobali a liboso na mokili o abota mapasa c'était Isaac. Et puis ma passe à wana Rebecca Boti azalaki historique. Li passe à moko Esaü azali mutu mwindu et li passe à moko Jacob azali mundele. Mais pourquoi babotami? C'est simple. Tu as que comprendre tangu Isaac abandi ko pesa mapamboli na ba. Esaü muntu mwindu arate bonzambe to mapamboli et Jacob azali mundele
azwi mapamboli yango pe akimi. Omoni yango Bible pe lobi na yo, Jacob est la source de la peau blanche. Jacob azali kokwa mindele, yenda bandi mindele. Voilà maintenant Jacob mindele sika babandeli. Alors Jacob wana yende Israël. Mais pendant la jardin d'Éden, qui na Isaac yende Égypte. Esaü yende Égypte. Parce que à peine mundela bandi, mundele mutwaboti, c'est Isaac. Et preuve en que mundele akokobota mutu mwindu ti. Mais mutu mwindu abota kambaras nyonse zana muki. On a mis, c'est lui la source. Donc quand Dieu disait créons l'homme à notre image, information, ezali mundele te c'était toi. Alors donc Nzambe azali mutu mwindu. Parce que alobi image oyo babimisi ya Adam ezali lokola Nzambe ndenge ye mokwaza. Alors si Dieu dira créons l'homme à notre image, et c'est l'homme là n'est pas mundele, c'est Adam et Ève mutu mwindu. Bon Nzambe azali na azali mutu mwindu. Parce que image ya Adam ezali ya Nzambe. Adam azali photocopie ya Nzambe. Soki yonde mutu ozalaki na jardin d'Éden, c'est que Nzambe mutu mwindu. Alors soki yo lobi ete kimbangu mutu mwindu, olobi eloko te. Et puis pe Nzambe azalaka mutu avant mutu amizale. Wete ye moko alobi tosala mutu lokola biso. Mutu azala lokola biso. Mais avant yo zala, ya mizale la mutu. C'est pourquoi yo zali. Mais pourquoi boyi Nzambe azala mutu? Donc pour être zali limité. Voilà batata na ba maman, to komi na Isaac. Jacob et moi na Isaac. Oya zali mundele azui mapamboli, azui bunzambe. Et tango azui épreuve la kisinam. Yemoko Jacob abundaki na Nzambe toute la nuit. Et puis na tongo alobi na Nzambe wana pambola ngai. Nzambe alobi na pamboli yo et ton nom maintenant ezali susu Jacob te na pesi kombo na yo maintenant Israël. Et Israël wana c'est lui Jacob. Maintenant bisika nyonso totangi na Bible, totangi Exode, totangi Nombre, tolobeli biso bato mwindu te, tolobeli Israël. Israël c'est qui? Jacob libota na ye. Alors totangi nini na Exode, totangi nini na Nombre, na lobi bien totangi buzoba. Totangi buzoba moko donc mutu, je ne sais pas mutu azali ndenge. Mutu azwaka chance. Nzambe mpe alingaka mutu makasi. Mais chaque fois mutu adesevaka Nzambe. Réglé. Mutu a découragé Nzambe. Totangi na Exode, Nzambe alobi, yoka maloba manso Nzambe alobi. Ezalinga yawe Nzambe wa yo. Oyo na bimisaki yo na bowumbu. Na Egypte siko zalaki na bowumbu. Ezalinga nde mutu na bimisaki yo. Moku kozala na banzambe mususu miso mangai te. Okoki pe kozala ekeko moko te. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Nzamba alobi bongo pona nini? Buzoba. A rappeler bango. Na vie na yo soki Nzamba komi ko rappeler yo bolamu. Oyo asaleli yo. Seke yo bebisi. Nzamba zanda mposa rappeler yo bolamu te. Mais mibeko wana ezali rappel. Nzamba bandi ko rappeler bana Israël. Na Égypte, donc nous disons aujourd'hui, na Afrique, na Égypte, basio bazalaki na yango. Il souffrait, kosalisa bango misala makasi, koboma bango, konyokola bango. Nzamba yokeli bango mawa alakisi nguya na ye. Abengi Moïse, venez. Moïse, tu viens, je t'ai fait Dieu. Omoni libota oyo. Na salaka alliance na nkoko na bango. Alors na moni etenga Nzambe na sepeli na bimisa liboto ya Israël na pati. Pasio eleki mingi. Alors yo Moïse, je t'ai fait Dieu.
donc na bongo liyo nzambe to na commission nzambe batu mingi phrase wana il faut bien comprendre ça nzamba lobi na commission Moïse nzambe mais nzoto ezali nango zolo ezali nyonso ezali mais Moïse akomi na nzambe na nguya nzamba ta omoni nzoto kotala ka nzoto te mais nguya ce qui s'est fait c'est ça Dieu. Moïse mwana bato aboyaki. Qu'est-ce qu'il va dire? Na yebi liboto très bien. Bakondimela ngati te yonzambo komisinga nzambe. Samba lobibe Moïse simbi ni na maboko. Alobi te nzete bwakana na mabele. Tangu abwaki nini ekomi nyoka. Mesimba alobi moyente. Omoni te nzete ya yome okokiango susute. Elakisi nzete wana obwaki na mabele. Elakisi ezali nzoto na yo. Mais ezali susu bongo te ndenge oyebeli. Ekomi na nguya ya Ngai. Bimisa bana Israël. Alors, abimisi bango. Mais ezalaki facile te. Mukolo wana maman journaliste ameke kotuna nga mutuna. Papa, ce que je sais, c'est papa Lumumba abimisa kingate. Boumbu babimisa kango na musulite. Na molimo parce que kokota boumbu ezalaka punition ya mutu te nzambe. Nzambe mutu apesaka mutu etumbu ke bon. Lokola bana Israël bakoti boumbu na Égypte. Pourquoi? Et loko nzamba pesela alongwe na bango te. Mais atindi bango na Égypte bakota boumbu babeta mafimbu. Pourquoi? Bozali na nzambe Joseph. Anoti ndoto. Bamoni bonzambe. Mais bandeko na ye balobi non tala moloti ndoto. To bomaye. Bakamati Joseph. Batekiye na Égypte. Nzamba sepelite comment vous avez chance. Vous allez qu'on néglige alors. Maintenant, na tindi bino na boum. De sika Joseph azalaki. De baye ko kote la. Poueba mona bonzambe. De voilà tina ememaki. Bana Israël na boum. Ezali nzamba betsaki bango filmu. Pouete baboyi kondima. Likabo bazali nango na Joseph. Alors, comme bakoti na etumbu ya nzambe, kobima mpe sengeli nzamba bimisa bango. Epi pe batu mwindu, bino bokota na boumbu bolandi busobo tosala. Jardin d'Eden, nzamba tse mobeko tobebisi. Kaye tobebisi. Noé tobebisi. Lot tobebisi. Partout tobebisi nzamba lobiani. Ache biso à côté. De sikoyo mundele aye kokolonize biso. Alors tangu biso tolingi tobima na boumbu. Kaka nzambe lisusu akoya kobimisa biso. Ndenge bana Israël bakamati Moïse nzamba komisiye nzambe. E yompe kimbangu epai na yo. Tokoya mpe lisusu ayepo na kaka alongo na yo na boumbu. C'est la même chose. Alors batata na ba maman bana Israël babini. Oyebi histoire, je ne vais plus tarder. La mer rouge wana balei moya kokati sezalité menguya ya Moïse bamoni yango mer kabwani mer na fleuve ezali différent mer kenda libela emona na karivite mais Moïse akaboni bamoni nguya ya ndenge na ndenge mais esika toye kotanga na Exode nzamba lobipon oya ko continuer okumisa banzambe mususu na koboma ye nzamba lingelo banini koma yo bandi kosambela ekeko ofukameli ekeko me libaya yango libaya esala eloko te omona nguya moko te eloko te yo mutu na nziete to libende et donc basali ekeko yo fukameli yango est-ce que ozali ndenge Moïse oya zali Moïse omoni penguya balobi na Moïse yo zali mutu yo tokondimela yo lisusu te bolandi na nombre balobi to pona mutu mususu yo zali mutu mais ce qui est grave baboyi Moïse mais Moïse o baboyi abimisi bango na boumbu Moïse o baboyi bamoni mer rouge kabwani Moïse o baboyi balemane caché
Moïse baboyi abikisi bango na bamalade. Baboyi Moïse. Mais bake kofukamela libaya. Bake kofukamela libende. Bronze. Basali bronze ya ekeko batie. Bakomi kofukamela yango. De loko pesi nzambe siko kanda. Alobi alors na kopesa siko etumbu. Na muntu alingi ngate. Comment nzambo yo lingi? Oyo yebeli preuve. Olingi ya moteme bikeko. Eko sala. Est-ce que keko eza? Yo muntu koko fukamela na mweke. Muntu basali yo na image ya nzambe. Yo muntu zali nzambe. Mais c'est grave au fukameleke. Mingi balobaka idolâtrie. Vous ne parvenez pas à bien définir ces mots. Vous vous dites idolâtrie et zali ko fukamela muntu. Toko sambela muntu. Ce n'est pas ça. Idolâtrie, c'est adorer celui qui n'est pas de Dieu. Lokola ekeko wana ezali na nguya moko ya nzambe te, ezali na eloko moko te. Yo fukameli. Mais soki yo lobi idolâtrie ko fukamela muntu. Mais na informé yo ke Josué na Caleb ba moni mboka elaka wete ba fukameli Moïse kino na suka. Et même Moïse azali muntu, azali na mwati na bana. Mais ba sepeli, mais na lobi bantu ba fukamela ki bikeko. Nzamba bomaki bango nyonso. Voilà les vrais idolâtres. Voilà les vrais. Ce n'est pas dans l'essence ya muntu. Weke nzamba azalaka muntu. Avant yo zala muntu, nzamba mizalela muntu. Mais sans ce que yakoyebe ke nzamba fukameli, omoni nini, asala nini, histoire na ye nini. Est-ce que kekwa koko zala na histoire nini na vila? Maternité nini, mama nini aboti. Esika nini aba, kekwe zali libaya, toma mabende. Yo mutu, ozali nzambe, ofukameli mabende. Tobi mabaya. Dieu va te punir, ozali bayelete. Voilà l'eau nzamba omeli bango. Et puis aye koloba otanga susu kombo nanga pamba te. Wana esika wana susu batu mingi ba comprendre kango te. Batu bakanisaka otanga kombo ya Yahweh na yo pamba te. Et la simpo na masumu. Kosala masumu ezali mabe. Menzamba lobeli bongo te. Basali ekeko bapesi yango kombo nzambe. Bazali kobele la ekeko, bazali kobele la nzambe. Nzamba lobi, là vous prononcez mon nom avec. Il fallait chercher Moïse. Moïse ndewana o prononcer nzambe nanga na solo. Alors batata na ba mama tolandi bana Israël nzambe aye koloba na bangwete na nombre. Alobi maintenant nombre 26. Alobi bon Moïse na moni peuple ya Israël na lakisi bolingo nanga mingi. Alors ekomi produit moko fini. Moi eto tambola lisusu na bango ezalité. Donc tout ce que moi Dieu j'ai fait dans na 39 makamu sinyoso na sali na nzela na yo abuaki. Mais bikeko bakomi kokumis banzambe oyo ezanga ntina ngana sepelite alors na moni na boma bango. Bango pe balobi yo Moïse mweto sala na biso topo na mutu mususu nzamba ngo amemi biso tozonga na biso na Egypte. Nzamba lobi ezala mboka elaka ezala Egypte okokota te. Voilà combien nzambe abomi bana Israël nyonso. Aye kotika kaka Josué na Caleb. Alobi banda 20 ans ti likolo bantu wana na bomi bango et na Josué na Caleb wana nde na tiki. Alors atiki Josué na Caleb wete bango ba reconnaître kaka banda na boum et que nzambe biso tokosambe ezali ya Moïse parce que yende to moni réalité histoire est vraie nguya. On ne peut pas embrasser d'autres dieux. Voilà Josué na Caleb nzamba sepeli bamoni mboka ilaka. Et bangonde ba continuer libota ya Israël. Et bangonde ba yeko yamba ba prophète nyos. Et bangonde ba yeko yamba Yesu Masia. De toyaki kotanga
lisusu tokotala na Matthieu 21 verset 33. Tangu Israël bayambi Yesu busoba yango eye lisusu makasi nde Yesu aye kozwa décision ya bana Israël. Lisons ça dans Matthieu 21 33 et puis Matthieu 23 37. Matthieu 23 37. Yesu a suivi bango décision pour régler d'abord. Quand on dit Israël yoté bango Jérusalem, Jérusalem, Obomakaba prophète. Oboa ke la kabatoma bayaka epai na yo mapanga. Malaboni, malaboni. Tolingaki. Kobomba bana na yo, lokola mama ya soso akobomba kabana na ye na se ya mapapu. Mengai Masiya na monete bolingi na binoti. Ba prophète baya bobomi. Nzamba ya bobomi Israël. Nabi zaleliwana na kuna yo ekotika la pamba. E banda lelonga pe Masiya bokomona ngali susuti. Nga Yesu Masiya bokomona ngali susuti na Israël. Me balobi te ke Yesu akoya susuti po Israël akokende susuti te. Yesu abibi na tempelo. Baye koli batuni tala temple totongeli. Alobi tala yango malamu. Atali banga moko wekotika la te. Et puis Matthieu 24 26. D'ailleurs bakausi likambo na est tokongengi sango na west. West ezali biso batu mui. Bino Israël bakausi likambo na bino. Matthieu 21 33. Yesu alobi Israël ozali mofuteli mabe. Nzambe alingi yo mozali mabe. Atie ba tata moko atongi lupangu na yi, atie bandako na yi, atie biloko na yi, atindi batu bobomaka bango. Atindi basali na ye bobomi. Atindi mwana na ye ya bolingo bobomi ye lisusu. Israël natuni bino kolo ya elanga asala nini na bato bongo. Israël balobi ete ne bazali mabe esengeli aboma bango epi aswa elanga na ye apesa libota mususu. Réponse wana bana Israël les juifs ba répondre ango na Yesu Masiya. Yesu balobi les seso na yebisi bino ezali bizaleli na bino ba juif. Ezaleli bino ba Yuda. Bozali bafuteli mabe. Na lobi na bino ya solo. Banda lelo balongoli bino na likambo Nzambe tokopesa go batu mususu. Botanga te na mikanda ya Nzambe te eloba maboye libanga babwaka kala. Voilà zonga siko na jardin d'Eden. Nauti koyebisa yo na ebandeli, c'est toi Adam, c'est toi Ève, c'est toi qui a été rejeté. Babenga na yo siko Yesu na bayuda lobi libanga batobwaka kala tokolokota yango topesa yango valeur. C'est un langage de Dieu. Libanga oye bwaka makala tokolokota yango topesa valeur. Or libanga oyo Nzambe abwaka kala c'était Adam na Ève. Bango ne babwaka kala. Mena toluka Adam na Ève minele tomba tumwindu. Sina yebisi bino Adam na Ève azali mutu mwindu. Mais soki Yesu alobi na ba juif, alobi na ba yudete, comme bino bobomaka batu. Nzambe siko azwi décision, alokota libanga babwaka kala et comme valeur. Et qu'est-ce que cela signifie? Na lobi Israël ezalaki na valeur, pour être Yesu Masiya azali na libota. Un peuple soit valeur si devant ce peuple il y a un Dieu. Par exemple, Israël, Moïse liboso, Égypte a kokaïti. Par exemple, Israël, Yesu liboso, yo mutu mwindu ozali na elokote, okokende kolukesika bazali na Nzambe. Yango moni mwasi ya mutu mwindu, abengi Yesu, bikisa mwana na ngai. Yesu alobi biloko babongiseli bana batu. Bakoko pesa na bambwate.
Batumwindo balobako yiso afinga kite. Il faut appeler les chiens par son nom. Yo mutumwindo zalimboa. C'est ça la réalité. Moi dans le sens que aux 8 chances mais bongo na yo et comprend la kate. Qui ne comprend rien, c'est pourquoi Jésus nous a attiré sur la esika na ye. Alobi biloko ya bana batu. Maintenant mundele nda zui. Po yo ozo chance ozala kamuti ozali kosala na yo très bien. Alors biloko ya gai mais comme muntu mwindo azali courageux alobi yisu atape mbwa yango batimbu ekwe ya kalia kakaka atana badeche nali ya yisu aseki ozali mbaba pesa mwana na bikisa. Mais pourquoi muntu mwindo alandeli Israël to batwif? Parce que liboso peuple wana nzamba kenda epai na bango, nous on nous a rejeté na jardin d'Éden. Alors comme babouaka kabiso, nous sommes un peuple sans valeur. Nous sommes un peuple sans invention. Peuple ezwi nzambe bazali kosala nyonso avec tout ça. Yozali zéro. Mais si aujourd'hui Jésus-Christ a lobby dans Israël et nous allons ramasser la pierre rejetée, topé sa valeur. Et puis toka aussi li kamwepa ina bino, tongengisi na west. Na west et sika et bembelali. De biso tokozala wana. Ça c'est Jésus-Christ. Mais yango na lobby liwa ya Yesu Masia na batwif. Ezalaka avantage à ba Congolais, to batu mwi. Parce que bango ba bebisi, nzamba sepeli na ATT. De aye na ye pa na biso, voilà l'arrivée de Kimbangu. C'est pourquoi mon tangu Yisu akufi talana likamwa kokamu. Yisu akufi na Israël, mais croix na ye kendela na Israël. Okomona croix ya Yisu te. Mais croix ya Yisu qui viendra trouver ça ici chez nous. Na RDC kende na batando na mbata kulusu. Ne kuna okokendo kuta croix de Jésus-Christ. Et puis likamwa kokamwa bayuda bamemi Yisu na Golgotha. Bakende koboma ye. Tata moko Simon de Sirène auti bilanga na Kongo na ye muntu mwindu. Mindele balobi memela Yisu croix na Golgotha. Mais muntu mwindu wana uta wapi? Et remise mais boyiba katezali remise et reprise. Yisu alobi balongoli bino likamwa nzambe. Toko pesa ngo batu mususu. Libango babwa kaka. Bamemisi Yisu kuluzu. Mena nzela muntu mwindu bakutani. Batwif balobi muntu mwindu. Memela Yisu croix au tina Golgotha. Mais pourquoi va pesa muntu mwindu? Ezali remise et reprise. Et puis pourquoi na Golgotha? Tata wana kombo na ye Simon. Et puis pourquoi na Congo? Tata wana kombo na ye Simon Kimbangu. Et puis Yisu alakela kibiso sima na ye. Akopesa makambo na ye nyos na molimo mosantu. Mais Yisu ake Golgotha apesi remise ya croix et salemi na un Simon qui est noir. Et puis un Simon au Congo. Simon Kimbangu. Momo Kizei, coïncidence ou quoi? Et puis c'est chez nous, Kende Nambanza Congo ici et pas na biso na West, c'est là où Okoyako trouvait Nziete et Bimisaka Makila. Makila Maïs se sopa na Israël. Mais si il y a Makila et Bimele pas na biso. Et c'est ici où Bisonioso, Tomoni Mama Kimpavita, Azwami Molimo, Nguya. Azali ko seku sabatu na kombo ya Simon Kimbangu. Kimbangu za kumfudila mwana seku. Est-ce que Yisu Masia nyonso alobi ete alongoli likambo na Israël apesa yango na libanga babwa kaka batu mwindu? Mais la réalité de Kimbangu, Nzambe a punir bana Israël pour na Moïse. Alobi comment Moïse oyo Boumbu babima kango na musunite. Pwete bondi mete Moïse azali nzambe na Pharaon ya bimisi nguya. Nguya na ye emeli banyoka nyos ya Pharaon. Et puis pe nguya na ye e domine Pharaon. Bobimi na boumbu. Bobenga ye nzambe. Et puis pe bobeli omoni nguya ya Moïse. Bokufi nzala omoni nguya ya Moïse. Et puis pe bobimi na boumbu.
omoni nguya ya Moïse. Ata mukolo na lobaki Moïse na komisi Nzambe. Tozala biso mibale. Mais na nyonso bomoni na Moïse. Okoko fuka meleke kote na kobuma bino. Voilà batata na ba maman, vous n'allez pas plus loin. Maintenant Israël d'aujourd'hui c'est qui? Mais les locaux na internet. Joie Israël ma belé la kata mboka Israël ma belé quoi boum et ça les cartes géographiques de la RDC. Côté d'internet. Est-ce que vous prenez cet acte charnellement ou spirituellement? Mais c'est une information que l'Ikambo ezala na ba juif, l'Ikambo ezala na Israël et comme ici qu'on a RDC, Bolanda yango na RDC. C'est pourquoi mon nene l'a dit yango. Alandi l'Ikambo yango. Et puis quand on dit Kimbangu Dieu, ce n'est pas pour s'hasarder. Quand on dit Moïse Dieu, il s'est quitté. Kimbangu Yei, bâti assis de la tonon, va souder, il sort. Azali moninga na yote. Et puis abimi wab, abimeli na kati ya mai na fleuve. Na fleuve yo bima na msoki okobindate. Mais ya bimi azali koniata pa. Mai akomisi yango mabele. Mais quand on dit Kimbangu Dieu, et puis aye koniata libanga et komi potopoto. Yoko koniata libanga okom sango potopoto epi likolo etika la kino lelo muntu nyonso ya mokilo ke na lutendele oniati ekoki. Mais quand on te dit Kimbangu c'est Dieu là, Dieu le Saint-Esprit azali na RDC, mais tu dois l'accepter. Et si tout c'est la fierté ya batumui ata ofukabeli ekeko ou quoi, ça ne te fera rien. Le vrai Dieu, ton vrai Dieu, c'est Papa Simon. Et puis Israël, le vrai Dieu, c'était Moïse. Le vrai Dieu, c'était Jésus. Baye baboya, la suite. Et yombe mutumwin, il y a un grand devoir d'accepter Kimbangu ton Dieu, parce que historique na yeleki munene, na somo, grandeur. Batien na tono asi, il sort. Na lobi nanu Kimbangu sango, alambi pigeon, atie poisson. Alors il faut tout moment. Kimbangu pour likambo ekini na biso eye pa ina yo. Mais mutu mwindu nini azali bakalingi pigeon, batie poisson. Et puis ba pesa yo pigeon ezonga bo na makila na ba plime et pumbwe. Kimbangu ale ici à Manzangungu, batie la prison, pa beti likof. Fant kaka fant ya pamba. Prison ya ngolu. Fant ya pamba. Prison ya Manzangu. Bato bakikanga makipoto. Omoni fant wana. Desika. Bimi. Nani akoko bima na fant. Biye ba passer bele bazali na prison makala. Ba bima na fant. Soki bakoka na Kimbangu. Et puis penzamba lobi soki bino Israël. Bokoka na Moïse. Bona kisana no makambo banzambe na bino si basali. Et puis banzambe nyonso ezali na Congo. Et mekana nous se comparer na Papa Simon Maya Salak. Alors na bana Israël nzamba lobi comme banzambe na bino. To moni makambo malonga oyo basala kati. Alors soki bondimi Moïse te na bomi bino. Zamba bomi bako. Et puis les Congolais, les Africains oyo akondime la Kimbangu te. Oh, donc, parce que tu n'as pas un autre Dieu. Dans l'indépendance, Moïse a bimisi nguya et meli banyoka nyonso ya Pharaon. Pwete babima na boumbu. Et puis les Congolais lissus, Papa Simon Kimbangu a bimisi nguya et bimisi basoda et kimisi ba colonisateur, ba belge. Quelle est la différence? Oyo zali konoka. Na Israël balobi Josué Caleb babiki po bandimi kobenga Moïse Nzambe. Et toi aussi, tu dois accepter d'appeler Kimbangu Dieu pour être big. Moïse abimisi nguya nyoke meli ba pharaon ya ba pharaon. Et yope Papa Simon abimisi ba soda. Et puis Kimbangu patiemment
qui devrait accepter 30 ans de prison. Bon, yo lobi kaka Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yesu azali nzambe, mais Yesu nini ozali kobele. Na moni oye longi moko ya Yesu. Je ne sais pas, mundele lukuta na ye, azali ko premier figure. Na ebite, bino, Yesu nini oyo, na moni Yesu amibale. Deuxième figure. Finalement, lukuta bon, yoko lata okobele. Biso soki otie papa Simon, yewana. Tita. Awa kutu bilongi mibale. Donc, ekpesi déjà, bilongi misatu. Yesu nini obele laka. Oyo. Kitabakisa koko. Oyo Yesu. Voilà des autres ali na likambo Yesu. Est-ce que Yesu nini yozali kobele? Oyo. Oyo lisusu mususu. Elongi mususu. Yesu nini obele laka. Oyo. Finalement, est-ce qu'on monte que Mundela il n'a plus la vraie figure de Jésus-Christ? Parce que Yesu amonaki bazali batumabe yango akufi amemi nzoto na ye aboyi kotika trace soki okie na Israël komona tombo ya Yesu te amenti batu mingi mituna kate pourquoi Yesu akufi na nzoto na molimo amati akufi mpweta la kisanguya te na lobi tangu asekusi Lazare na cimetière bango ba monteke wana nguya avant bandima Yesu nzambe akufana na mema nzoto non Yesu na raison na ye alongoli likambo na ye Matthieu 23:37 bakolongola bino na likambo nzambe ngampe Yesu matia bokomona ngati tutute na koya tutu na bino te amen. Est-ce que toi tu es sûr Yesu nzoto oya lata ki na Israël nzoto wango elia kaloso esukula kana douche ezali pe na maman. Est-ce que nzoto ekoko lokota lola? Non. Même lui-même Jésus a dit tant que j'ai ce corps nazali na péché pour nzoto yo yango te. Mais pourquoi nzoto wango ekota kalola tatika na yete nguya na ye kota kaka na Israël alongoli likambo apesango na libanga babu akakala. Donc batata na ba maman Matei nangezali pona nini mutu amona kanguya ya nzambe ayeba ka verite ya nzambe me ayokisa awanga na kanzambe na suka. Pourquoi l'homme qui a vu amoni ba preuve ya nzambe amoni pe histoire makokumisa eloko ezanga tina yango na sengi Korale Sheribe bako mokilo etondi na mabe likambo malamu bako boya oya mabe Israël Moïse yeyo nzambe bazali kokumisa bikeko les Africains kimbangu yeyo oyo alaki chinguya me bazali kokumisa banzambe msusu kokuna te kokuna rumba te ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu bazali bazambe tatisa ya Yesu Masia natisa ya papa Kimbangu Makofima Makotola Makosani bazali bazambe batata na ba mama mokilo etondi na mabe likambo malamu bakoboya
oya mabe yango bakokumisa matei na biso ekokosila lelo te me mama na likambo tokokende nango mutu mwindu sosola nzambe na yo. Papa Simon Kimbangu, il est ton Dieu. Faites des recherches. Vous allez voir que Kimbangu azali nzambe. Bayempe to sosoli Papa Simon Kimbangu. Tozala bandimi moko sincère. Et komona na kalelo ndimi ye, tango beli obiki, me lobi owangani ye. Wana lisusu ezali mabe. Mais Josué na kale, uta bandima nzambe na ebandeli kilo suka, bato wana bapambola maki. Donc, le vrai Dieu, oyo tozali na ye na ekekoyo, ezali Papa Simon Kimbangu. Mutu mwindu, sosola nzambe na yo. Mutu mwindu, lamuka na pongi. Mundele, azali lisusu na likambo nzambe te. Yesu Masia, à l'âge de 12 ans, a bimeli Papa Simon Kimbangu, aye kopesa ye pouvoir. Et puis maman Kimpavita, et sika oyo, nguya na ye ya Papa Simon Kimbangu, et bimeli ye, d'azali kopik sabatu, avant la naissance de Papa Simon. Kombo na ye ezali kopik. Mais mutoyo, azali na evandelite, nano abotamite, mais kombo bik sakadija. Abotami, kombo ezali kobikisa. Kilo lelo, azali kobikisa. Donc, batu mwindu, tozonga na Papa Simon Kimbangu, pouete, tosala, to créer, basava babima. Ozali kotanga classe makambo ebele, on est limité parce que, tozali na nzambe, liboso na bisote. Lelo Israël, ba juifs, sont les premiers riches du monde, et les premiers savants du monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a zalaki pa ina bango. Donc les premiers riches et les premiers savants du monde aujourd'hui c'est les Congolais. Parce que Papa Simon est ici. Donc awande ba savant bazali, awampe ba riche à liboso bazali. Mais tant que tozali kososo la Papa Simon te, tozali na nos limités. Essayons d'accepter, nous allons voir. Exemple, Ezali, Papa Wabelo Abio, Papa Simon Abimeli, Abiliseli, écriture. Nous avons déjà les noirs une écriture qu'on appelle écriture Mandomé. Au coquille constant l'invention de ce que vous avez dans l'écriture. Donc, écriture au moment où Papa Wabelo Abio a inspiré. Oh, Papa Simon a pesé. C'est là où l'invention de Batumouindou Ezali. Développement, il y a peuple. Sans écriture, ça ne peut pas exister. Tant que nous avons déjà l'écriture, la CPL est côté déjà dans ma campus, et côté déjà dans le monde. Mundele autre Lukaka Ndimi Yango. Donc maintenant, mettons Kimbangu à sa place. Et Tobele Laye, de au communauté Mutumwindu, Tokuzala sous limité. Donc bref, si nous sommes limités, si nous sommes bloqués, c'est à cause de Papa Simon Kimbangu. Autre tché à côté. Israël, ceux qui va yoka qui passe, ceux qui va koufaki, pour être bachaki Moïse à côté, et nenela qui va ngwe sengote, liwa passe, et yompe lelo, Papa Simon abimsio na boum, ceux qui osali ko souffrir, pour être tché à côté, c'est pourquoi Mutumwindu, osali kaka n'a pas problème. Donc, conseil gratuit, tango ezali nan, inela Papa Simon Kimbangu bika na yo, na kombo na tata, mwana mpe molimo santu tosenga kamatsu. Amen. Kokona te, kokona rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Awatoza, Maman Nicole Aïcha, Madame Jafar, yé atamolaka na bureau, atekaka ba produit oyo za ko grossir fesse na bassin. Pona ozala na forme yo mwasi. O lemso balobaka doke ozana taille. Pour ozala na forme. Pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Luka, Maman Nicole Aïcha, Madame Jafar,
akopesa yo secret, akobongisa yo, akokomisa yo kitoko na misu ya bato. C'est pas l'ingi fait plus que via, yom togoyeba. Et ça c'est et ça fait ça fort. C'est-à-dire forme, c'est-à-dire forme. Dans la gaille. Na keko bakola produit nanga. On de vous manamino. Donc moi ça se vend à Château Rouge. À Gare des Éléphants. Un vrai biso mobana mboka. Mundele azwa maele à partir ya zamba nature. Moni mutu na vifo za na forme. Ba musuba lingaka loko ba taille commerciale, taille mokolo sentir ba mannequin. Soka lati jean ekoleka. Mini ekoleka. Collant ekoleka. De ceux qui otiango o utiliser au moni a forme stop produit oyo eza ya mwana mboka komona ngo simekoli alpha